Coucou la famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya mbote oyo ekokutela yo en tout cas na éviter kozala ya bonjour bien kozala ya bonsoir. Kozwi kaka part na yo en tout cas na libino mingi libota na nga na pesi bino bambote partout esika tozwami bambote na pesi bino bambote na kombo na Yesu Masiya. Naza susu na esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo lisusu mpona kopartage lisusu mpona kolobela oyo tokoki kolobela lisusu sujet na biso oyo toye nango na mokolo ya lelo. Mais avant ekozala malamu tokondela totika masolo na biso na maboko na tata Nzambe nde tokoya kosolola après ekozala malamu mingi. Yahweh topesi yo merci, merci Seigneur, merci na grâce na faveur mosali biso kolo ya kosangana lisusu na mokolo ya lelo ya koyoka lisusu maloba na yo. Éternel Dieu, te recommander moment oyo na maboko na yo papa du début jusqu'à la fin zala na biso banda na biso demere kosukisa na biso oyo ayo te ezala mosika. Saint-Esprit yo nde lobela biso lobela bana na yo yawe tiketi nga na yeba na kodisparaître Seigneur yo nde koapporter message ko na peuple na yo oyo ayo te ezoconfession oyo te ezala nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Yawe puissance na yo pe présence de ezala parmi nous du début jusqu'à la fin. Na recommander papa maman ndeko mwasi mobali o nyonso kozwa libaku ya kolandanga na maboko na yo tikete eloba oyo yawe ebota mbuma kati na bomo ya bana na yo oyo ayo te ezala mosika début jusqu'à la fin lobela biso mpe bimonisa dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen ma famille napesi biso mbote lisusu en tout cas tosenga biso kaka tosabone naomona totala kaka ndeko mwasi oyo kozwa libakumba ya liboso ya mwasi ya mobali okozwa libakumba ya liboso ya kolanda ngai antuka ekozala malamu osabone ndeko na ngai opo olandaka ngai me nanu osabona na yo te okotaka ka otali obimi na yo ka ndenge nalobaka eza ka façon ya kosoutenir œuvre oyo ezaka façon ya kosoutenir œuvre oyo ntango yo okoti avant otala osabone olike osali partage tokosanaka mpe te koactive cloche ya notification oyo ezopermettre biso chaque fois que mama bi atie video na ye awa yo oyebi oza au courant notification ekoyela yo mpe oye kotala video esala bien esalaka kitoko Nzambe akozanga te na kopambola biso. Oui ma famille lelo vraiment sujet na ye nango tosolola lelo ezali eloko oyo ezoconcerne basi mpe na mibali mingi na kati ya libala kaka ndenge tolobaka toye vraiment na sujet oyo ezoconcerne basi na mibali na kati na libala kaka ndenge tolobaka libala eza makambo ya mikolo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire maturité. Mutu oyo aza mature nde ye wana mutu oyo akotaka na libala mpe ayebi ke oyo nyonso to akokutana nango akoyeba na kosurmonte akoyeba na kogere mpe akoyeba ndenge nini akosala na kati na libala na situation songolo to mpe pakala akoyi kokutana nango. Et soki toke na Bible kutu na Matthieu, j'espère na Matthieu 19 5 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, ils deviendront une seule chair. Voilà la Bible dans Matthieu 19, 5. Pour dire que tant que mutu a quitté ndaku ya baboti na ye, ezala mwasi, ezala mobali, ko quitter wana tangu yo quitter o s'attacher na oyo s'attacher na mwasi na soit na mobali na bokomi eloko moko. Alors eloko moko dans bokomi eloko moko, cela veut dire que makambo oyo bile bokoyi kokutana nango na libala bokoyeba ndenge ya kogere yango bokoyeba ndenge ya kotambusa yango en tant que bateau baza na maturité, en tant que bateau baza mature o bafandisi déjà maturité kati na bango o bayebi que c'est que le mariage avant akota na ndako ya libala azwi temps ya kozwa mateya azwi temps ya kozala former azwi temps ya kozala enseigner sur le mariage. Oui tokotaka libala biso nyonso tokoka te mutu mosusu mpa kozala azwi na ye temps ya kozala enseigner azwi na ye temps ya kose préparer pour na mariage mais une fois ke akoti na libala eza mpe na babiloko mosusu oyo ya kokutana nango oyo ekokuti na kati ya libala e yango wana balobaka eza likambo ya maturité. Soki mutu nyonso
nyonso akotaka na libala ki aza complet aza ya kokoka totalement nde lelo tozomona badivorce te. Et c'est pas que tozoencourager divorce, non, eza biloko ezoarrive. Pourquoi? Parce que mingi okomona immaturité eza na kati, mosusu mpo komona makambo ebele oyo ekomi kosala ke lelo badivorce ezala na kati na mabala. Je m'excuse. Oyo ezosala ke lelo badivorce ezala na kati na mabala. Bible lobi l'homme quittera et s'attachera. Mobali oyo a quitté déjà ndako ya baboti na ye, a quitté déjà famille na ye, ayebi ke ndenge na quitté boye nake s'attacher na mwasi na nga, nake s'attacher na être cher na nga, nga na ye tokomi eloko moko. Ntango tokomi eloko moko wana moto akoka na mokili azalaka te. Et bateau bauti na deux familles différentes, toujours quand bakutani, pour tous les deux éducations et sangara et kutana, et ça a toujours facilité. Et ça a toujours facilité. Début c'est un peu difficile. Et ça a toujours facilité. Début c'est un peu difficile. Vous savez pas que non, il y a une éducation dans la famille na ye, on appelle une éducation dans la famille na nga. Au moins qu'avec le temps, dans un premier temps, ils ont moi pas si moi nini, jusqu'à ce que mon mesana, jusqu'à ce que ma camboué sanini et se stabiliser. À la cause de ça, il y a un autre na kati na ba couple belé, ozomona ke couple moko donc désordre, couple moko koyoka nezalité et compréhension le lolobi compréhension sur incompréhension. Pour la nini bazokoka kokutana te. Bamama biso batu tolambaka, ntango tolambaka olamba soso na yo ngombe musuni peu importe, totiaka litungulu ndembi ai muscade kiba oyo basalelaka kibi mpa kotia kibi oyo asalelaka episi oyo akotia episi wana ntango esanganaka nyonso na suka ntango toliaka nde toyaka oyoka ku moko ya musuni moko oyo toliambaka oyo tozolia. Mais na debi ntango esangana ebimisaka solo nini oyeba te, solo ezobima eza ya litungulu eza ya ndembi eza etolobaka nini sola baepisi. Donc po episi nano esangani te. Mais ntango episi esanganaka yaka kokota na musuni ebimisaka saveur abie ebimisaka sola musuni omonake sola soso sola ngombe po nyonso wana ekoti deja na kati episi ekoti ebimisi solo wana. Mais na debi ezopotana nano ezopotana ndembi aobimisa solo na ye, litungulu aobimisa solo na ye, muskade aobimisa solo na ye, ozoka kaka solo moko boye ya bepwisi ya biloko oyo jusqu'à ce que eya kosangana. C'est ça aussi début ya mariage. Mais na nyonso wana esengaka kozala motema ya kokita, kozala motema posé. Pour que baki o aza mwana mama na ngate, o aza mwana tata na ngate, aza mwana mama na papa na ngate, tokutani. So na bina kena no côté ya mibali, eza na mibali mususu bango bazaka na bango ba fils à papa, fils à maman. Mwana mobali akeli bala na mwasi na ye. Une fois que mwasi asali likambu, une fois que likambu eleki na ndaku na ye, un homme responsable ndeko na mobali okoti deja obali mwasi obimaka na ntongo okendaka mosala osala na entreprise songolo paka osala eloko songolo paka nayebi te, oza deja na mwasi na kati na ndako, oza fils ya oui, oza fils ya mama, oza mwana baboti na yo. Mais ntango okomi un homme responsable, il faut koyeba kozwa ba responsabilité no na kati ya mariage. Il faut koyeba eloko nini ekoti na kati ya ndako na nganga mofuna zwa responsabilité na sala oyo nakoyi kosala. Baparents oyo tiki na ndaku bango te chaque fois nde bayaka korégler lo baproblème na kati ya ndaku na yo ya libala oyo ezo se passer entre yo na mwasi na yo. Oza wana ka mkenke allo mama omoni azoyoka te asali boye allo yo zalaka nyonso mama allo azoyoka te asali boye papa na ngai siko part no ya responsabilité za wapi en tant que mobali. Par non, il y a responsabilité za wapi. Tant bengami déjà un homme, au quotidien déjà na kati ya mariage, ozui engagement, ozui charge ya kozwa mwasi kotia na kati na ndako ya libala. Cela veut dire au koki, même si au koki nyonso te omoni ke okoyeba kozwa ba responsabilité na ba charge na yo. Mobali na kati ya libala azosala mwasi ne makambo oyo mama na ye azoyebisa ye.
osale boye, oui, oza mobali. Même plus besoin de savoir que l'homme est le chef de la famille. Oza mobali, oza chef. Maintenant, oza chef, yo moko yeba façon à cause de responsabilité na yo. Yeba comment yo moko kozala makam na kati na ndaku na yo. Mutu akouta libanda te po ya kopesa ba ordre na kati ya ndaku na yo. Mutu akouta libanda te po ya koyebisa eloko ni oyo koyi kosala na kati ya ndaku no entre yo na mwasi na yo. Libala parfaite na mokili ezala te. Libala nyonso ezala na leo na leba. Libala nyonso ezala na problème nango na likambu nango. Mais tant que oyebi ke oza mobali, tant que omoni ke déjà oza prêt, oza vraiment donc okoki mpona kozwa déjà ba responsabilité na yo, zwa ba responsabilité na yo moko yeba ko gérer ndaku na yo comme un homme. Yeba ko gérer ndaku na yo comme un homme. Yeba ko zwa ba responsabilité no na ndenge sengeli. Moi suis a outil d'éducation mususu. Yo ko outil d'éducation mususu. Tangu bino bo sangani, omoni ke ça ne va pas. En tant qu'un homme, vandisa moi sino solo la na ye. Mibale belo ba ko kolaksa moi basi na ba makambu te. Tant ya yebi ke loko moi ça zo ça les a bien te fona corriger na sungaye a préférer que libanda a que sala libanda atika oya ye ndaku ndenge wana. Mariage eza pe mission. Tant yo yé na kati ya mariage oza pe na mission oyo yeli na kati na libala. C'est pourquoi mutu nyonso akota kazara ya okoka 100% te. Mutu nyonso azaka na berère na ye. Mon père a voulu dire à moi si n'a été na berère peut-être mususu ya moni ke naza capable ya koluka solution pour moi si na ngana changer na vandi ça y est c'est très important et yango to lobaka ke dialogue est très important na kati ya libala parce que ba biloko mususu to ngozo mona lo moni ke ya ça ne va pas koto yo ndeko senga ke bo vanda bo dialoguer bo tia makambo na mesa bo sola bo bongisa ngo. Exacte que yo zwa téléphone obanda ko benga obanda ko funda mwasi na yo obanda ko funda obanda ko loba asala ka boye et pour aller même plus loin il y a des hommes qui n'ont même ko tonga basi na bango libanda. C'est ça qu'on appelle une maturité. Mobali ana maturité te. On a maturité te. Comment moi si oyo bali, moi si oyo latisi lo pété, moi si ozo bimane pe na miso bato bazomona, siko tango aza na berère, yo koki ko sunga ete, papa na ngai, tango abongisa, ozonga supa bato wana po ebisa bango ke moi si na nga bongisi, eza pasi, to na mokili. To na mokili. Réputation sur ese baby. Quand yo zo baby sa réputation ya propre moi si na yo moko. Ozo kendo lo ba mabe ya moi si na oni bande pa bato. Et moi ça ko bongisa siko. Ozo nga po kendo changer témoignage. Il y a des hommes comme ça. O ba bimisa mabe ya basi na bango libanda. Mutazara parfait à mokili azati ozui moi si okoti le libalo okuti berère kati na ye talerère oyo koyi kobongisa na vie ya mwasi na yo po lingi ye parce que bozwaki pe temps ya fiançailles pe epoka fiançailles pe esalaka ke étape ya fiançailles pardon yango pe esalaka ke toyebana na étape wana et na étape wana y a des choses déjà oyo omonaki oremarkaki ke eza bongo et oacceptaki yango ondimi obi ana obala ya obongisa. Tant on parle au bongisa, au changer. Mais tant on parle, yo be sungaye pour changer bongisa. Comment qu'on soit pour sauter à moi si na yo zo kendo bimisa mo libanda. Et ça passe. Et ça passe. Immaturité na katina libala. Et ça défaut munene. Tant yo koti oza na immaturité na katina libala ozo kokate. Ozo koko bongisa makambute. Ozo koka ko changer te. Ozo koka ko sunga mutu na yo omuninga ni conjoint na yo te. Et ça passe. Soki toke côté ya ba mama. Moi si abomba pe secret ya ndaku na ye. Tango yo quitter o s'attacher na mobali na yo. Boko meloko moko ndenge bibezo ebisa biso mais tango yo zo zwa biloko ya makambo ndaku nozo bimisa libanda ndeko na mwasi ozo exposer ndaku no ka boye mutu nyonso to koleka ososo puku jeko pese ayebisa lita ndaku na yo mutu a respecté ona kati ya libala na osala te
Muta respecté on a kata libala no a ozalate. Pourquoi? Parce que yo moko za ko se respecter te. Yo moko zo ba valeur ya libala na yo te. Yo moko zo ba valeur ya libala no te. Yo moko zo bongisa te. Ba femme immature. Donc mona moi ça la muki na tongo ka ko ena di puta na to. Kwak. Asa komi kuna. Ba on septembre sous bazana 22. O surtout ka sa komi na 17 na 16. Asa koma ki na 10. Oyebite. Moi ça zangi sa kimia na kati ya libala. Na ye. Moi si ya immature. Moi si ayebi ko tonga te na tongo la mugara sala nini. Fa sala nini na tongo. Tango la muki na tongo na kati ya ndaku ne fa sala nini. Ba devoir nini fa sala remplir na tongo tango moi sala muki na ndaku ya yeba angote. A préféré ma solo ici là, te ma solo ici là, te so asa bandi ma solo a bolemba ye. Akobeta ma solo abeti 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 ma solo. C'est maman il dit c'est fona ki winti, te fona ki winti. Mobali na ngani ngaya. Mobali bimena na tongo atika mbongo a winti na tongo soki 8h, soki 7h. Ya mba lusuku ba manda bu 6h. Atika da mbo one ya wenzi. Mais a uta musala so anda 19h biloko na ebelite. Kwa ni mwasa zo eta masolo. Abeta ino masolo, aloba makambo ya batu, akita mata, akenda zonga, asala boye, elikona mo salite. Est-ce que yo kita penza? Tango to kitaka, tango bebe sabiso kitera, ko kite wana ezaka ko kite physique to kitaka to yena ndako mabala, oui bien sûr, mais ko kite wana il faut to quitter pe certaines choses katina biso, certaines bizaleli katina biso, o ezo pesa nzambe lokumu te, et puis o eza dignité na mwasi to pe na mobali ya libala. Kite bizaleli ya mabe. Tango yo kite ndako ya baboti, oye na kati ya libala, kite pe biloko ezo pesa nzambe lokumu te. Kite pe biloko oyo ekonore mariage na yo te. Faut ba ko kite yango. Est-ce que yo kite yango? Papa mama. Oya na kati na libala obala mwasi na yo, obala nana mobali na yo. Ozana ndako ya libala na est-ce que okita ba bitite mususu? Est-ce que okita ba biseli mususu ba biloko mususu ou bien zanga nuka akati na yo? Ou bien so travailler na nuka akati na yo? Balobi quitter. Mobali yo balobi quitter, l'homme quittera. O quitter o s'attacher na mwasi na yo. Mais ko quitter wana et pas la bino sala mabo makasi. Oyeti na ndaka libala ozaka mabo makasi papa na ko quitter te. Mobali moko bo akabaka te ayebi nde bakakisaka mwasi mbongo te. Ayebi ndenge apesaka mwasi mbongo te asala babesoin na ye asala makambo. Bizaleli ya mabe makambo makasi mobali akita te, mwasi akita te, asala nango kaka. Kaka ndenge azali nango mpa na bango aye nango akontinue nango ntina kati ya ndako ya libala. Na kati ya famille na ozalaki na bana ya papa na ona bana ya mama na yo, ozalaki na papa na mama na ona kati ya famille, mais mutu oyo s'attacher na ye aza ni mwana mama ni mwana papa. Mutafai mususu yo pe mutafai mususu bosangani. Alors faut quitter certaines choses. Faut quitter biloko mususu oyo kopesa e kosunga ote na kati ya libala. Papa mama na kati ya mabala to bongisa. To bongisa. To longola immaturité kati na biso. To kite biloko mususu oyo ezo sunga biso te na kati ya libala. Libala parfait za la te. Eza na biloko mususu omona oui, peut-être ba violence conjugale ekosenga yo bengo secours. Ekosenga yo belela oloba po okufa te. Mais eza na biloko mususu oyo se pasaka na kati ya mariage, otali kaka kobi oyo esenga ka dialogue entre nga na mobali nanga. Oyo esenga ka dialogue entre nga na mwasi nanga, mais yo te
ozwi telefone obengi okumbi makolo ki olobi otiki mutu oyo fo sunga otiki mutu oyo yelaki mission na kati ya libala otiki mutu oyo yo satasha okioki oloba yeur papa mama na kati ya mabala tobongisa toyebana kokite bahabitude mosusu tozala na maturité na kati na mabala parce que na kati ya libala immaturité esungaka te immaturité etinda ofinga mwasi na miso ya bato omake mwasi no respect na kati na miso ya bato papa nanga respect ezalaka réciproque ndenge mokili elobaka me mwasi oyo obali aomérite barespect pele ndeko nanga mwasi mobali oyo abali yo aomérite barespect pele makambo ya couple esi ereglaka na kati ya couple na kati ya ndako ya libala epa ailleurs bato oyo okende oyebisa peut-être bango bayebisaka yo makambo na bango te bango pene te bakosunga yo ata bakosungo lelo lobi bakotonga yo ntango ekobongela ona mobali na nayebi te soki ozwa su courage ayo alobaki ebongi baotikala na image ya kala alors image wana yango ekosalaka esalir foyer na yo esalir libala na yo image wana yango etikala nango yo mpo na libela ata bamoni ozobuye libanda ndenge nini oza kitoko ndenge nini boyebaka te tala kuna ezalaka boye bato baomona boye me baomona ntina kati bayebi ntina kati na yo mpo na nini mpo yo moko devoila manque ya maturité esaliki odevoile biloko mosusu yo moko na kati na libala esengaka maturité esengaka kokite biloko mosusu oyo tozalaki nango na bafamille oyo tozalaki nango na bandako oye libala ochange otiki nano oyo ya mabe soki ezalaki malamu wi yaka nango abakisa lisusu ekoma lisusu malamu soki ezalaki ya mabe yeba kokite yeba kotika tous les deux conjoints papa lokola mama parce que ntango yo s'attache goût ya libala ezala debi nyonso ezalaka facile te debi nyonso ya libala ezalaka kitama ata benda tindikatika mais eza mpe na bato mpe na debi mpe babanda mpe bien babandi mpe bien debi mpe sava bamesani basadapte pourquoi parce que bazwaki déjà mwa temps na bango mpe na kati na pendant fiançaille na bango mais ntango yo kite te ntango yo tiki te ntango yo ozalaka na kati ya libala boye kende zonga immaturité kati nokofinga koloba mwasi asala bolobi mobali asangisa bosali rapport midi ntango pokwa ondimaki libala pourquoi ntango ondimaki libala cela veut dire oyebiki okokaki ozalaki mature omonaki okoki mais ntango ekomeli yo yeba kogere yeba koloba yeba kosala ezala bien. En tout cas, muke nazaki nango to partager yango wana nzamba lola pambola biso. En tout cas, tokutani prochainement pour un sujet mususu o tokolobela. Vraiment to partager vidéo, to aimer, to final